Voilà, chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Shot News avec Eki Bumba, votre humble serviteur. Eki Bumba, lelo ayego laksabino makambo etali mboka toujours parce que ba imboka ba beta rapé masola mboka po masola mboka soko boyango yango ekolanda yo. Voilà, donc lelo toujours laksabino ndenge nini ba politique ya mboka Congo ba ko sala misala na bango pe makambo ezo kendeni tomoni lelo. Depuis que le sénateur Jean-Pierre Bemba azalaki a quitté pe asalaki makolo na ye awa na kati ya ville province ya Kinshasa pe na Congo mobimba parce que akomagiti na Gemena. Voilà, tomoni makambo nyonso to ekomi un peu bougé, tomoni ba retour ya ba politique ba misusu bazlongwa ki na MLC, tomoni déjà mouvement bandi avec Junior Mpidi tozo la Sabino déjà arrivé, il y a moko il y a ba politicien oyo bazalaki na Jean-Pierre Bemba na MLC mais alongwaka na ye akendaka côté ya PPRD et lelo back to home donc kozonga na ye na kati ya MLC. Et pourquoi kozonga na ye togolanda nyonso wana ezalaki vraiment réunion munene ezalaki bayambaki epena ndengo oyo bayambaka mwana ndaku et totunaka déjà ba mituna oyo epa ya bandeko mosusu ya MLC lelo soki balongwaka na MLC bakomi kozonga est-ce que boko yamba bango bapesi biso réponse na kei oyo bayambi ndeko na biso to politicien na biso ya Congo mais lisolo oyo tokobeta ngo pena bien est-ce que il faut likende lizonga tolanda nanu image avec Junior Mpidi bongo tozonga tout juste après Clara de Bruxelles tolanda. Merci. MLC iyo Bikoro ezalaka mboka ya mibali Nzimeli pe ezala ya mibali Jean-Pierre Bemba iyo Jean-Pierre Bemba iyo Jean-Pierre Bemba iyo Jean-Pierre Bemba président français. Merci. Nani mokonzi ya terrain? Nani mokonzi ya terrain? Tonzi mandenge tonzi makana Bikoro. Makile ningana. Nani mokonzi ya terrain? Nani mokonzi ya terrain? Nani mokonzi ya terrain?
ba oye. Tango Natali yango na lobi nani akozongisa biso na mokila bayuda lelo oyo. Ezali na moto moko to baka ine kulisa lolenge to mona kiao. Esengo na motema pona nini. Omoni tozali awa réunion monene ezali kuna na ville na direction générale la direction nationale likita monene réunion moko ya makasi na maematali mboka na biso. Président national Jean-Pierre Bemba Gombo abengi réunion ya bureau politique na urgence na lombango penza. Tina wana mama secrétaire général F Bazaiba abengi biso kuna na lombango réunion ya kafu kafu tokozwa ba décision MLC iyo soki tozwi ba décision tokoyebisa ndeko Ipalaka yebisa benga bana Bikoro MLC iyo benga bana Bikoro tokoyebisa Ipalaka benga bana Bikoro pesa bango message oyo MLC viva. Réunion wana ezali makasi. Réunion wana ezali matata. Réunion wana ezali po mboka na biso ekoti na potopoto. Lo lengeni ni toko bimisa yango. Bemba awa. Merci. Esengo ya lelo ezali nini na tango merci MLC viva Joseph Ipalaka alobi boye ya fungoli nzela te monzoto mosimo telemi arc-en-ciel esi ebimi elakisi epai bokonzi ya kokamba Kongo ezali mpe asosoli amoni te monzoto wana mozali kotambola elongo na Jean-Pierre Bemba Gombo. MLC viva. Ba oyo bazana miso kasi bazali komona te matali bango. Ba oyo bazana matoi kasi bazali koyoka te Ipalaka asia yoki. Yango alobi boye ngai Joseph Ipalaka na kei molongo ya bana ya Bikoro Olanda ngai molongo ya bana Bikoro tolanda Jean-Pierre Bemba molongo ya bana Bikoro kokota na MLC iyo soki tonzibi kokota na MLC totelema tobetela Bemba maboko makasi. Nakobuka bokoko te. Christine Epoluke notable ya Bikoro. Yaka kolapisa ye ekopi oyo Jean-Pierre Bemba alatisi.
asibi mobilisation ya parti pe azali porte-parole ya parti lokola ngai mama na bino pe Christine Paul Ngebo-Mula nazali secrétaire national chargé ya genre famille et enfants et puis porte-parole ya parti pe membre ya collège de fondateurs. Donc na kombo ya biso interface à Bikoro toza ko souhaiter bienvenue na papa na biso Ipalaka tolobi asali makambo kitoko aponi esika bokonzi ezali aponi kote ya malamu esemeni aya na koto oyo toza kobongisa mboka sikoyo yango wana lokola ndeko mpe nkana na ye naza kolakisa ye koti oyo oyo ezali adhesion na ye na kati ya parti na biso ya MLC. Akamata yango lokola elembo ke ye asi akomi MLC ya solo. Zonga na milieu naturel na yo. Yango na ye kosala devoir yango. Nanda kona ngai epai nazalaka. Naloba nazalaka ngai moko. Ezala base. Ezala bani. Bana soki bazalia na mundu ba mosusu. Soki kaka bamwani Désiré Mbosi wa Mbosi abimi na télévision meme babandaki kolia abwaki biloko
bakei kotala ye bakei koyoka ye azali na bafanatike mingi ndenge na répondre favorablement na vœu ya base na ngai ezali bisengo na bisengo mikolo oyo moto akobangisa moninga azali te biso nyonso mibali na mibali babangisaka te biso nyonso bana ya 1900 yango likambo nalingaki nayebisa bino kaka yango wana ntango tosololaka na mikonzi mosusu ya MLC batuni ngai oye awa mpo na nini réponse napesaka bango ngai deja nayaka na MLC me nakutaka trop plein nalobi na ngai kenda na parti moko allié nakei mpe na parti yango namemi siège ntango wana ezalaka na 2006 deux tours na deuxième tour bamemi biso na majorité bati biso devant un fait accompli yango tose retrouve kuna mais base na ngai ezalaka kaka bitumba na bitumba longwa kuna nayebisaka bango kaka bozila mokolo opportunité ekomonana na kodecevoir bino te yango mokano yango esalemi lelo esengo te Honorable bonjour. Nous avons vu votre adhésion ici au sein du MLC. Pouvez-vous quand même expliquer les gens ceux qui ne connaissent pas en réalité Honorable Ipalaka et quelle est la raison d'être ici au MLC? Bon, comme je l'ai dit dans mon adresse à la base, c'est que je suis venu remplir un devoir sacré. Un devoir sacré, celui de répondre aux vœux ardents émis par la base, par ma base. Cette base qui n'a cessé de m'exhorter, de m'adhérer au MLC, qui est considéré dans mon fief électoral comme le parti naturel. Le parti naturel de mon fief électoral. À Bikoro, quand j'œuvrais ailleurs, j'avais beaucoup de difficultés. Tout le monde, les parents, les proches, les militants, mais ne cessaient de m'implorer de quitter l'autre camp et de venir rejoindre mon milieu naturel. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai accompli ce devoir, j'ai répondu aux vœux de ma base. Une dernière question pour Chité. Nous sommes dans la politique, nous savons qu'il y a pas mal aussi de GE. Est-ce que vous n'êtes pas un envoyé pour venir jauger le MLC pour donner des informations à la majorité? Ça ne fait pas partie de mon éducation. Je ne sais pas comment trahir. J'ai toujours été honnête, franc et sincère. Je n'ai jamais appris à mentir. Depuis mon enfance, je suis issu d'une famille. Mon pauvre père, c'est un ex-frère. Frère, il n'a pas été consacré frère parce qu'il était fils unique de sa famille. Au moment de le consacrer frère, ses parents sont allés protester pour dire que dans notre coutume, les femmes, les filles, leurs enfants, c'est pour son mari. Mais notre unique garçon tienne, ne pas trahir. Et j'ai fait toutes mes études chez les pères jésuites, au collège Bobot ici.
Je ne sais pas mentir. J'exprime mes sentiments avec toute sincérité. Je ne peux pas accepter de devenir espion. Espion au milieu naturel. Espion contre Jean-Pierre Bemba, non. Ça, ce n'est pas, c'est ne pas me connaître. Ce n'est pas moi. Vous êtes au moins satisfait de votre adhésion, on vous a bien réussi. Oui, j'ai été très bien reçu depuis le début jusqu'à maintenant. Je suis bien reçu à l'annonce de mon adhésion au MLC. Dans ma base, on a fêté pendant une semaine. Pendant une semaine, les gens ne faisaient que fêter. Vous pouvez demander, vous pouvez interroger, appeler sur place à Bikoro. C'était des liesses populaires pendant une semaine. Merci en Lingala pour aider les gens. Papa qui parle à Kambote. Il parle à Kambote. Tomonio awa na kati ya MLC koyebisa bandeko bazolanda penza tina ya bozaliwa yo awa. Bon, naye na MLC pour rejoindre famille politique naturelle na ngai. Et pas inazalaki base na ngai babandaka kosepela te. Babandaka tango nyonso kutuna ngai nakenda na MLC. Yango wana lelo nakokisi posa na bango yango nazwi mokano wana naye kosala adhésion na ngai na MLC. Est-ce que zate oza motindami o batindi po ya kozongela penza ndenge ni bango batambolaka kopesa sa? Te, ezali ndenge babokola ngai te. Nazali na mimesani wana te ya kotrahir. Soki na ndimi na servir moto na koservir ye na motema moko nakoki kozala espion te. Malamu penza. Merci. Wana bauti komona retour ya monsieur Joseph Ipalaka ye wana asali back to sender to asali asali back to home asali back to home Joseph Ipalaka ye wana azongi na MLC. Voilà bango pe balobi porte na bango eza polele ba nyonso tu bakendaki bazonga ka ndenge slogan na bango yalaka avec des nous vaincrons et ndenge emblème na bango ezalaka ya fourmi ndenge ba fourmi bazalaka ensemble donc soki sukale batalaka te fourmi o ya mukongo ya muluba ba fourmi nyonso tu baliaka ensemble donc voilà porte ya MLC eza polele na ba nyonso bakenda pe balingi kosadere na parti wana ya MLC voilà bino mo botali ba image wana et tozo juger pe bandeko na biso ba politicien mais félicitations toujours to pesaka yango na madame Eve Bazaïba, vraiment félicitations bandeko lokola bambonzi wa mbonzi bandeko lokola Valentin Guérengo, vraiment félicitations parce que tika là vraiment constant tika là pena vanda na kati ya MLC sans ko bouger et baza batu ya ko féliciter soki pe ya bongo bazali pe na ba place musu pour tout le monde a PPRD za na pouvoir mais il y a des départs et ça la bien mingi te on dirait moi baboyo kanezo zalate et zaka na ba parti politique te na ba orchestre na ba maison mère ko bikende ko zonga ba BCBG na ba théâtre ba nini donc apparemment on dirait congolais à ko sa société congolaise ko travailler ensemble et mais tout ça l'effort pour na yango parce que together is power ensemble c'est la force donc yo moko elone okokosa lelo côté mais avec baninga yo goza na mbongo muninga za na idée yo goza na idée muninga za na mbongo donc to kende liboso voilà ezalaki ya bino Ekibumba toujours na émission oyo short news et toujours na kati ya ESP Media. Merci na bino nyonso tu bozwaki vraiment libaku ya Olanda biso bambote na bino nyonso tu bolingaka biso topesi famille Bumba nyonso mbote wana pena libota kwa topesi Clara de Bruxelles kuluto baleki bambote place ozwami topesi pe bana nyonso tu ya royaume bana royaume vraiment bambote na bino bana royaume eza grande association na kati ya Belgique wana bientôt bokomona ngo vraiment bokomona po mikolo etikali moke na décembre ezala kita kitopesi mbwa zui voilà ezaki ya bino Ekibumba et tokomi na suka ya émission tolobi ndenge toloba na suka émission na biso glory be to God tozotalela tozozimele